mayele eza tango ozokanisa moto ya lingi yo accepte yo bovanda aza zoba. Kozanga maturité eza tango ozokanisa ke moto accepte yo bovanda quel que soit ba défaut na yo azo supporter yo eza faiblesse comme si akoki ko vivre te sans yo. Oyebi torti koba okoko tsena ndaku na yo azara deja na ndaku na ye azana carapace na ye. Donc obimise libanda aolala libanda te. Pourquoi ça déjà na carapace na ye? Aonoke la mbula te, aokotaka na kati. Moi c'est na ba qualité. Moi c'est femme de valeur. Donc obimise libanda mais aosouffrir te. Pour mutu moko akoyaka ko reconnaître ba valeur na ye, ako honorer. Komona moi si zobate sokazo ndima bo vanda. Pour un jour au kozanga mayele eza tango ozokanisa moto ya lingi yo accepte yo bovanda aza zoba. Kozanga maturité eza tango ozokanisa ke moto accepte yo bovanda quel que soit ba défaut na yo azo supporter yo eza faiblesse comme si akoki ko vivre te sans yo. Oyebi torti koba okoko tsena ndaku na yo azara deja na ndaku na ye azana carapace na ye. Donc obimise libanda aolala libanda te. Pourquoi ça déjà na carapace na ye? Aonoke la mbula te, aokotaka na kati. Moi c'est na ba qualité. Moi c'est femme de valeur. Donc obimise libanda mais aosouffrir te. Pour mutu moko akoyaka ko reconnaître ba valeur na ye, ako honorer. Komona moi si zobate sokazo ndima bo vanda. Pour un jour au kozanga mayele eza tango ozokanisa moto ya lingi yo accepte yo bovanda aza zoba. Kozanga maturité eza tango ozokanisa ke moto accepte yo bovanda quel que soit ba défaut na yo azo supporter yo eza faiblesse comme si akoki ko vivre te sans yo. Oyebi torti koba okoko tsena ndaku na yo azara deja na ndaku na ye azana carapace na ye. Donc obimise libanda aolala libanda te. Pourquoi ça déjà na carapace na ye? Aonoke la mbula te, aokotaka na kati. Moi c'est na ba qualité. Moi c'est femme de valeur. Donc obimise libanda mais aosouffrir te. Pour mutu moko akoyaka ko reconnaître ba valeur na ye, ako honorer. Komona moi si zobate sokazo ndima bo vanda. Pour un jour au kozanga mayele eza tango ozokanisa moto ya lingi yo accepte yo bovanda aza zoba. Kozanga maturité eza tango ozokanisa ke moto accepte yo bovanda quel que soit ba défaut na yo azo supporter yo eza faiblesse comme si akoki ko vivre te sans yo. Oyebi torti koba okoko tsena ndaku na yo azara deja na ndaku na ye azana carapace na ye. Donc obimise libanda aolala libanda te. Pourquoi ça déjà na carapace na ye? Aonoke la mbula te, aokotaka na kati. Moi c'est na ba qualité. Moi c'est femme de valeur. Donc obimise libanda mais aosouffrir te. Pour mutu moko akoyaka ko reconnaître ba valeur na ye, ako honorer. Komona moi si zobate sokazo ndima bo vanda. Pour un jour au Bonjour la famille. Maman Bijou n'a pas présenté bino appartement la biso ezali chambre, salon, cuisine. Appartement la biso oyo tobenga kango appartement numéro 1. Maman Bijou a lobi tal bota la bino monde to sali appartement la biso ngebu. Bota l'appartement la biso ndenge komi. Appartement la biso oyo ezalaka na Matonge na Irebu A37. Appartement la biso ya chambre, salon, cuisine. Botala ndenge ekomi ngebu. Mama Bijou lobi to bongisi yango pona bino bana ya poto. Bana mokili mobimba appartement la biso ya chambre, salon, cuisine. Botala ndenge ezali kitoko. Mama Bijou lobi kokende na o musika te contacter nga pona appartement oyo okozala jamais desi. Na kati appartement la biso tozali na douche debout ya kitoko, toza na cuisine ya munene. Chambre na biso ezali chambre ya lit de 2 personnes.
Maman Bijou alobi benganga ozwa osala réservation na yo na appartement oyo okozala jamais d'ici. Memling ekosa, Inter ekosa, oyo vraiment la talu kaka ya mukie pamba. Hein? Maman Bijou alobi benganga okozwa appartement oyo eza na matonge na Irebu A37. Appartement la biso R moko ekomaka 2 chambres, salon, cuisine. Chambre bomoni ba porte o mibale lobi na ko filmer le bino partie 2 na ko kota na kati ya chambre et puis na ko filmer le bino lisusu cuisine nango. Awa ezali première chambre, deuxième chambre nango eza na sima ya rideau oyo. Na kati ya 2 chambres na biso toza na ba toilette, ba douche debout ya propre ya kitoko. Na kati ya chambre oyo bozomona oyo ezali na télévision, eza na frigo, eza climatisé, ndenge moko pe lisusu awa. Soko lingo zwango 2 chambres, salon, cuisine, to fungoli tous les 2 portes. Soko lingo zwango chambre, salon, cuisine, to kofungolela yo chambre oyo moko et puis to fungoli yo cuisine kuna. Appartement la biso eza na salle à manger. Appartement la biso ezali na ba kiti yango ya kitoko, ba divan na biso. Appartement la biso ezali na climatiseur. Appartement la biso totiaka ventilateur au cas où topelisi groupe tolinga batu ba utiliser ba ventilateur. Appartement la biso eza na télévision. Appartement la biso eza kitoko makasi. Eza na ba carreau ya propre. Eza vraiment propre makasi. Maman Bijou alobi bozala toujours branché. Bon ça la réservation la bino tozalaka na 7 places. Ba place na biso ezalaka ya kotonda. Et puis lisusu nini tozala biso kaka na 2 appartements oyo ezalaka na cuisine na kati. Yango wana Maman Bijou alobi soko lingo kende congé benganga rapide pour na osala réservation ya appartement oyo. Moko ezali na premier niveau. Oyo ezalaka na rez-de-chaussée batu bayebi appartement numéro 1. Otala ndenge appartement numéro 1 ekomi ngebu. Mama muto osala séjour a te azwi 0. Appartement na biso eza propre makasi. Maman Bijou alobi balali. Merci na mutu surtout pesanga confiance. Merci na bande de compte surtout ba kosala séjour. Nazo bengisa bino ndako na bino bolinga botala ndenge ni Maman Bijou asali yango lisusu. Mama na prix nini na prix mukie. Hein? So on a un long séjour à partir de 3 mois. Maman Bijou le $30 ya pamba. So on a un séjour moko ya mukie. To on a $40. Appartement la biso avec $40. Vous avez un appartement oyo oza mobimba. Hein? Malili loko la chambre froide. Vous allez toujours branché. Bon s'abonner massivement la vidéo TV. Beaucoup à la journée d'ici. Ota l'appartement la biso ndenge eza kitoko. Maman Bijou azobengisa bino bana mokili mobimba nazobengisa bino na appartement oyo ezobimisa solo ya bonheur, ezobimisa solo ya kitoko. Hein? Babone na nga nyonso batu nyonso tu bopesanga confiance oyo bokendeke na maison de passage na biso. Maman Bijou azobengisa bino boya bokozala jamais d'ici. Tozokota siko na chambre, tozokota na cuisine pona kolakisa bino ndenge appartement oyo tobongisi yango kitoko. Bozomona ba mur, bozomona ndenge tokomisi yango, botala likolo ndenge komi, botala likolo, botala bino moko. Maman Bijou alobi biso nde bosala, bozotala likolo nango, botali bomoni ndenge appartement ekomi kitoko balobi. Te video TV de makambo nde mosala balobi zanga na yo nyonso me zala na mwa makuta mpona osala boye il faut mbongo. Maman Bijou alobi boconfie biso grâce na bino nde mosala ezokende bien, nde bopesa biso confiance. Merci na bao babanda na biso ntango mire oyo bozomona ezalaka jaune. Botala lelo ndenge ekomi grâce na bino mosala Maman Bijou do ezokende kitoko. Merci nazozela appel na yo tala numéro na nga na suka benganga sala réservation ya place na yo ya kovanda bomo bokomona siku
cuisine nango et puis bozomona chambre nango soki bolingi 2 chambres salon cuisine kaka bino 2 chambres nango ezali appartement numéro 2 nde komaka 2e chambre ya appartement numéro 1 donc soki moto ozwi appartement numéro 2 ezali chambre simple soki ozwi appartement numéro 2 ezali chambre salon cuisine soki olingi bofungolela yo appartement numéro 2 oyo ezali awa basangisi yango na appartement numéro 1 esalaka 2 chambres salon cuisine wana eza mpona bato bayaka famille ozoya na bana na yo na kine kobukala te benga mama Bijou sala réservation à place oyo okozala jamais de site toza na groupe na biso toza na citerne oyo totiaka réservoir ya mai sécurité ezali assurée tokota na chambre et puis tokota na cuisine. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer la cloche de notification qui est juste à côté de abonner pour être notifié à chaque fois que je vais mettre une vidéo sur YouTube. En faisant ce petit geste, vous m'aidez non seulement et aider aussi ma chaîne à grandir. Alors mes abonnés, alors mes loulous, je compte sur vous. À bientôt.